Dani Bokombe, Mami Ngeni. Dani Bokombe, Mami Ngeni. Baza batumoko, bazala na monde ya net, pona Manuela Kitoko, Laetitia, bazala na ye malamu na ndenge ya kosakana te. Me eloko nini etinda penza Laetitia Manuela Kitoko akende kotushe kaka batu oyo ya ye bapesaki ye bolingo makasi kobanda na Mami Ngeni toye na Dani Bokombe. Pourquoi na monde ya net, na monde ya rando ye ataka kaka makasi batu wana mibale oyo akokaki kosimba te. Me eloko nini esala ye bongo? Eloko nini? En tout cas, Manuela Kitoko o explikaka ngo, me to kompranaka te. Oya Mami Ngeni okoki ne koya ko explike ndenge olingi, ndenge omoni. Me oyo ya Dani Bokombe, en tout cas, avant o explike, fokanisa malamu, pamba te ba profesi nyonso boloba pona Dani Bokombe ekende bongo te. Me oyo Dani Bokombe alobaka pona ye moko ezali kokende ndenge ye alobaka. Namoni ke Nzambe oyo ya ye ya walesa to ya nani aza kosala. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonets. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nakanisa histoire ya Manuela Kitoko na Mami Ngeni boyebi yango ndenge kendeke. Alors soki na ye koloba boye nakanisaka toujours mokolo Laetitia Manuela Kitoko akita na ndako ya Mami Ngeni azalaki koganga Mami Ngeni azalaki te. Laetitia abeti porte aye koluka ye soki pona nini na yebaki te. Me loko eshokaki tango Laetitia aza koloba na ba voisin, aza ko expliquer na na kiolande po moyena lobango bien te soki nerdalande ki hollandais kaka na munoko na bango wana. Lokola azalaki ko expliquer asilisi alobeli bisongo na lingala na ba voisin bayina Mami Ngeni, na ba voisin bayebi Mami Ngeni. Alors ezalaki tout d'abord rando moko illégal po rando po ezala kaka na kati ya net, me ye akitaki terrain pe na liboso ya ndako ya Mami Ngeni. En tout cas, ezalaki dérapage moko lisusu choquant. Gloire à Dieu, basimbanaki na nzoto te eloko elekaki te. Mais sikoyo rando mosusu ye azonganaki relation na Chantal Libola. Elobi ye moko ke soki azonganaki pote azwa soki nini pa ya Chantal Libola. Bon, ça va, problème ezate. Mais pas na biso kozonga azonganaki na Chantal Libola to kobanda babandaki relation na Chantal Libola po liboso na kanisa bazala na relation te. Alors biso tozwa likambo ya koloba baloba mingi pona Dani Bokombe. En tout cas rando wana ezalaki légal, ezalaki illégal te po ezalaki na kati ya net. Me ko pupula Manuela Kitoko a pupula vraiment a détaillé pendant au moins 4 heures du temps. Bango na Chantal Libola ba vandela Dani Bokombe baloba ba prophétie ya ndenge na ndenge, baloba makambo ya somo na ndenge kosakana te. Eza kutu
parti mosusu na site nanga na kabola yango na épisode. Alors aloba tango na yoka biloko mosusu en tout cas na loba oyo eza likamba kosakana te lokola Laetitia azali petit sœur na epona monaki Dani Bokombe en tout cas alingaki Laetitia Manuela kitoko na ndenge moko ya kosakana te. Même tango aza kosala émission wana naza kotuna eske likambo nini babebani na Dani Bokombe, likambo nini Dani Bokombe asali ye pamba te biso totikala omona eloko moko te na net Dani Bokombe asalaki Laetitia Manuela kitoko mais modèle avandelaki ye bango na Chantal Bola. En tout cas ezalaki on dirait bazalaka déjà na rando na kati ya net totala wana ezalaki épisode ya kokwesa Dani Bokombe kao ndenge autokwesela biso Mami Ngeni na modero na Deku kao. Mais sikoyo oyo ya ye sere oyo ya ye Dani Bokombe tomona bisika apupula bisika asakana l'esprit ya Manuela kitoko te na kati ya net. Tomona kaka apesa ye baloge, tomona kaka akozwa ye na considération, tomona kaka apesa ye bavaler nyonso. Mais oyo Manuela kitoko ayaki kopesa ye en tout cas ezalaki somo yango sikoyo totali lelo yo soki tomoni Dani Bokombe ba prophétie nyonso bango balobaki ekende ndenge balobaki te. Seki Dani Bokombe ndenge alobaki eloko te ndenge pe azongisaki eloko te na kanisa tango mosusu yende mutu atie Laetitia Manuela kitoko bien sûr Dani Bokombe tango azongaki poto alandaki émission yango en tout cas eshokaki ye akendaki ko porter plainte na justice partout tous les justices menakanisa makambango na niveau poto ezakaka malili na niveau Congo na yebite soki ekozala nini mais na ndimite ekozala logique to légal pamba te ezali biloko eleki na net pe na territoire nini na territoire ya poto loba kuna nde mutakoko porter plainte tango mosusu Pasteur Walesa. Alors Dani Bokombe sikoyo biloko baloba pona ye esalama bongo te ba prophétie baloba pona ye ekende bongo te mais ye moko Dani Bokombe tango alobaka kelke makambo pona ye na ba prophétie ekei ndenge ye alobaka sikoyo bango ba oyo balobaki ekei au contraire ndenge balobaki ke azoluka kuna ba relation soki ndenge nini wana tango moso baza na raison alukaki ba relation azwi pete ndenge balobaki soki azwi te na kanisa tango mosusu po azala déjà na ba relation na ye pamba te azali sikoyo pene ya mama présidente donc oyo bobengi première dame ya république ya sikoyo. Alors soki aza pene na ye eloba Dani Bokombe ye moko bayebani bandakala soki bayebani bandakala elingi koloba Dani Bokombe akende koluka ba relation aluka ba relation te azalaki déjà na ba relation na ye yango ba relation na ye oyo azalaki na bango soki na tango wana bazalaki na niveau oyo bakomi lelo te mais sikoyo bakomi elingi koloba Dani Bokombe ye aganye Manuela kitoko na maloba na bango atie bango par terre kaka na même maloba na bango sanke ye aloba alakisi yango na ba œuvre pe na miso elingi koloba nzambe oyo yasambelaka soki ezali ya Walesa en tout cas nzambe na ye asali yango wana maloba oyo nyonso bolanda ya rando ya Manuela kitoko na Chantal Bola bapupola Dani Bokombe na mokola lelo fo boyebaka ke ezali maloba moko ekende na mai eza maloba moko ezala o bobengaka sans effet mais réaction ya Dani Bokombe na vie ya Dani Bokombe tina mokola lelo Dani Bokombe ne ye azali avec effet makambo za kosala eza kolakisa ba effet nango
oya bango ekende sans effet na kanisa bolandi yango pe bomonaka yango malamu. Alors makambo nano esilite eza ko continuer parce que Dani Bokombe azalaka na monde ya net, na Dani Bokombe na monde ya ba polémique ya ba clash ya rando azali bien sûr ye asalaka ba comportement na bango te, mais mutu na mutu aza na comportement na ye ya rando, mutu na mutu aza na comportement na ye ya ba polémique, mutu na mutu aza na comportement na ye ya ba clash. Atomoni ndeko moko lobiki nga naza mutu makambo wana te, azali mutu tu azali obomonaka presque na net bazali ata monaka te soki olingaka komona te po mingi bamonaka me balingaka komona te. Soki totali neti ata baser na biso mososo bandeko na biso ya basi otoka na bango banoela madinga soko moni okomoni azana ba monde oyo te, me aza muta shosho. Alors tango aza muta shosho maloba lobaka bato atakaka ou bien pesaka ba réponse eshokaka bango pe tango eshokaka bango eza déjà polémique, eza déjà classe, ezali déjà rando. Elingi koloba en bref, même banoela madinga bazali batu ya monde ya rando. Eloko moko mutu na mutu azana modèle amemaka oya ye stratégie na tanango. Yango Dani Bokombe denga zawana pour le moment intil to tiakaye na makambo wana elobamaki parce que ye alakisi yango au contraire. Donc en bref makambo nyonso ba Laetitia ba lobelai na Chantal Bola ezali mingi nango lokuta monene, merando ekendeke bongo net ezaka bongo lokuta na vérité eyaka kaka. Il s'agit opesa motoyo ozaleli grambo azwa biloko na ye oyo obombelaki ye, soki ekodokisa ye edokisi ye, soki ye mutu akodokisa yo adokisi yo. Oyo pa koloba muto ya bombami aleki yo na mayele selon ye, pamba te mutu nyonso abombamaka aleki mutu na mayele te po mpuku ayebi kobombama, me mutambo na mwa musuni eleki ye na mayele. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.